éveillé de partout dans le monde pour à traverser elle aussi mon PPSK car on a toujours pour nous informer bino bino moto Kolanda il y a une semaine passée David Mombela mbela bino moko ya banimateur ya mboka na biso abaka pe na quartier la te Abdoulaye mais lelo oto tali à l'hôpital azalaki vraiment menacé déjà zomona itanaye na koloba mingi te c'est so elo nini ekomele bonjour. Ouais, bonjour la Rose, Estelle. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que mon ami Kili, bah mon Abdoulaye Tokokoyeba elo nini sali comme boto ebite comme bundaki na bakuluna to ezali. Bon, ils ont monté mon mabé à mon Kili. On a zakuluna te, misa ko zakuluna te. Monsieur, c'est que baro menacé des musiciens. Donc voilà, ngai Abdoulaye Jiniway Mutsiribara. Donc on a prendre na mututé. Talinga mututu na respecter mututu. Ba vient na kuta na musique. Et puis ba collègue tout. On a un problème na mututé. Et arrivé que non Nikolomo kaka na zu coup de fil. Passe. Na coup de fil à mutuma benginga. Et va moi aussi. Benga yaya na uti Dubai. On a besoin na yo. On a $15,000 au Yembanga. Pas na zalaki na biwa. En tant que Jiniway, on a matérialiste, on a spiritualiste. On a vendu, on a répondu. On a vendu consultation, on a une faute tête. Consultation qui va nani pour ligne spiritualité. Na lingite, on a spiritualiste. On a occultiste, on a spiritualiste. Tu vois? La spiritualité, na occultisme, il y a des choses différentes. Occultisme est basé limité, basé vénérer maître moko. Maintenant la spiritualité est au-delà, l'ensemble de tout. Voilà, je suis Jiniway. Un Jiniway ne meurt jamais à cause de ce monde. Un Jiniway voit ce que tout le monde ne voit pas. Un Jiniway risque sa vie pour une cause juste. On a risqué vie pour une cause juste. Il a servir Mokili, il a servir Mokili à repos, il a aidé Mokili. Il faut qu'on la banque au bail bagité. Parce que vous avez pas expliqué que nous avons une circonstance. Moi, sur la temps, on va bien accueillir après. Oui, à Bengingaï, on a bien aidé. On a rappelé, et on a fait une consultation, on a bien à faute tête. Maman appelle la sœur nanga, a bengi avant de l'alimenter. Et puis non, c'est rabbi yakanan makambo ezao. On a forcé, si passer, on a des batailles au filet nga. Ba ba geno muto na za place tel. Ti na terra masamba. Ba na taboye. Muto ka mona yebi. Tele ona. Karo na yebi yango. Maman ko abengi muta moto ina moto ba profiter balekinga karone ye bato babimi bato na yebi bato oyo yebi yo zana problème na bato parce que bato ba obimi na car baza bato Estelle ara mutiro bara kofisha fasonanga kofisha la kisanga tana moins 30% bato na mokili ayebani apese kutumbote papa Morino place azali wana papa na ngai azo mérité ba respect bolingo ayebi o petit na ye tant azo mona petit na ye boye et ça les passe oya petit ya beta to la bi wana premier fils inspirateur moi na yo quadra donc na problème na mututé mais bat ba ko mena so ma dis mo yebi ata moko mais na muto yo affaire nini oyo menace meli et puis meli ya bukani na kati pika crise na zo mi yebate na bolingo kaka oyo tozaka nango mpe pa bato mpe bazongisaka moto mo azoleka ta moto aleka vifi amoninga ame moto nayebi aveni moko na biso amemi kati na hôpital jusqu'à salaka po traité abenga famille na ye abandi mpe docteur atalebi non moto akokufa mbeli wana epasoli soki nini na kati komo babenga wana baterme na bango voilà pasoli basali opération no moni naza na sonde caméra mazwa sonde mpona sonde naye komiyeba hôpital nasali nini nayebi te na motu te nalinga musicien tout na respectaka bato na kuti donc voilà naleki na bato tu navanda madilu système navanda le roi de la forêt
na travaillé na BCB en tant que parolier mais muta façonné quand c'est Kofi Olomide Quadra Koraman on a respecté ka ope alingaka ngai ope na lingaka ye wana za papa na ngai yango na zolo bango même na émission papa mwana yo ye ba menacer abaki muta kofinga Kofi nga mwana yo ba se manduki et soki eza na bana Kofi mwana Kofi zanga ba wana to ba wutaki mais mwana na yenga taki parole animateur premier fils petit na ye ya kati donc nazo longola bato équivoque wana po bato bataka luka uta pas Kofi c'est que Kofi non bon yo utaki koleka na ba émission trop donc ba demo ou la nous ka ba émission s'attaquer na Kofi pour la nini après bata kona lelo neti émission non nga finga Kofi te Kofi Kofi te mais ba biloko banda ko lobe fin Kofi te mais ba biloko mo banda ko loba par rapport na ye na ba émission leki na ba chaîne non nga lobe loko mabe pona été Christelle wana papa nanga nazo bandela papa nanga c'est mon père qui est Quadra Espertal et tout puissant de la musique congolaise so bat batal ba vidéo nanga to na YouTube afinga yete alobe loko moko te sauf que mutuna mutata na référence ya uta soki lelo okotisi CV na yo quelque part po bazona musala batu na yo oza na expérience ya musala osala déjà wapi nde momo biso na musique bon otuninga question juste na expliquaka bato na bwaka boye na bwaka Mutiribara marché central de Quadra na bwaka tueur de lion gêne pas toi bracadabra donc voilà que non na finga non moi na monta ko finga papa na ya papa voilà papa ayoka une nouvelle depuis ça fait bientôt une semaine depuis aki à l'hôpital et papa déjà tindi délégation to batunaye bazo ya kotala bon on a beaucoup de fil même que bat boya on a papa ata to kabwani na nzoto sika moko mais ayebi ke wana mona nanga le temps passe comme et soyez pataki mwana wana basani na ye ezawa mbetu na ye mo pesa na lupango ko eza cacher la tête a réagir. Voilà, merci papa au réagir aux autres milité aux la passer vraiment liloba mona ba fan non au balinga ko de partout le monde parce que na minute aux la mbeto hôpital là bozo mona sonde makile zobima pota wana vraiment ça qui grave mbeli et kota qui vraiment na kati en tout cas aux autres milité mai liloba na ba fan parce que to ka ba non ba fan yo so monde entier mikili jini woyeyo yaki nzamba zaka bolingo bien que naza vivant na observer bino mais na elo on a bêti c'était nabi mokile lo baka trop mokile kanisela ka bato trop botia Kofi Olomide qui est ex mon patron na makambote libanda parce que yene identité nanga ta dona auta mwana ya Kofi asala abwaka baba awana Kofi lokwa ye monde mbima balinga yete baba ye te nazo lo bango bien na beti c'était azo mériter respect azo mériter bolingo il compte tika na monde c'est voilà merci Abdoulaye merci na bande ko se bozui libako na biso de partout du monde ceux qui vous sepe na bilil au pesa merci na Golo Maël pe ay même lo fanga na bino tokuta na prochain numéro ya émission na biso d'ici là portez-vous bien bye. En tout cas, ba fanatique nyonso ya bonne musique, ya théâtre, ya Betibis, ya Kindobika, ya Mamuna Biso Christelle, ya musique congolaise quoi. Donc voilà, vous s'abonner na CL News, ya Christelle Mam. Donc babi CL News nde. Elle la bouche, les news des stars, CL News. Ba fan tout vos s'abonner na CL News, un site namina kitoko ya maman Christelle Mam.